Hello mes amours, les abonnés de Bibiche Mumbo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Vous informer sur notre souci majeur. Toya kawana anytime news ezali. Iloko ko solo la nabino ezali. Toya kawana to sala ba analyse na biso. To pesa ba point de vue na biso. Ngana loba mingi. Soki na ye awa ce n'est pas que na l'équipe na mayele naza smart, hein? Des anglophones baloba naza vraiment très intelligent, non. Ça juste grâce aux Zamba Salinga na ya devant bino na ebiki na chaîne oyo boza ba abonné intelligent et sage. Boza pe mayele koleka ngai mais to solo lango together na bino kaka ndenge to mesana kosala lango ba commentaire na bino ba like na bino et kosala biso bien et ko s'abonner na yo pe tala pub tina soke ko sala bien. Triste nouvelle o lelo na lamuki nango na oki douleur na oki motema pasi kaka ndenge bomoni na titre wana mama oyo komona Gisèle asalaka ba émission mingi na TikTok na TikTok oui na YouTube na ye asalaka ba émission mingi ya politique afingaka bakonza mboka afingaka mama Denise alobelaka donc apofeta pesa point de vue na ye contre makambo elekana na mboka mais atelemelaka donc ça lokwa babukechu hein boyi bato ba telemelaka makambo mboka basalaka mingi ba émission politique. Non tela bino audio et plutôt kozonga poto commenter na loba mingi te na ki passe façon afingi frère Patrice papa Patrice pasteur Patrice Ozambe ye moko aza architecte ayebi ndenge asala ye ayebi pourquoi asala ye bongo aza na maboko te ça fait mal bandeko ngana oki passe moko non loba mingi te boyo kaka audio et puis on se retrouve tout juste après. C'est parti. Par réflexion congolais bino siko bazwa mituna bino ba réserva yango bo réfléchissaka te mutozo salela o miracle ye moko azala na maboko te mais yebisa ye frère zongi sala no maboko na yo ezala normal comme ça to ya ba miracle mais asosa no miracle ya sens nini ye moko atambusi koga ye moko azala na maboko te est-ce que bomoni yango normal soki na réfléchir bobolobi onga aza muto akento naza na haine balobaka boete nani alobi balobaka bongo te nani alobaka boete. Oui, la charité bien ordonnée commence par soi. Et ça m'a finga tes réflexion logique. Oui, bon, j'ai dit quelque chose. Oh, frère Patrice, ça va que langage. Est-ce que Azala Maboko, Azala Maboko côté, Azala Kaba miracle, Azala Kaba miracle. Pourquoi est-ce que Yemo Kasali miracle pour Yemo côté? Donc ça veut dire Azala Kaba miracle était Azamu Yibi. Azamu Yibi. Et puis batou oyo neti ba frère Patrice ba koma kozwa bino na ba sentiment. Po epa na bino koma kozwa ba handicapé neti ba personne non valable, baza valable. Awa tomona ka batou oyo batambola ka baza na misute ba aveugle. Ye moko azana ndaku na ye. Bana ba trisomie, baza na ba bolingo na bango, baza na bandaku na bango, bazo diriger bango kaka. Boye bisangai, société o eza discriminatoire ya lolenge boy. Ngana lobaka ngana yokela nga ba handicapé na yokela nga bango mawate. Baza batou tout le monde a ba misala ba chef mususu baza na chaise ba médecin mususu baza na chaise baza ba grand spécialiste biso tolingi ba tunyoso baza la même pied d'égalité point barre. Frère Patrice azwa bino na ba sentiment mais ya sala ka ba miracle yo oye frère Patrice ba yeko yebise ba sala ye maboko akoboya te eza le souhait le plus cher kazanango. Mes amours, les abonnés intelligents et sages naza sur boyoki maman okomone Gisèle la pesa une explication na début boyoki ndenga lobi na frère Patrice je ne sais pas nangina yeba te nangina kende musika tenga personnellement naoki passe naoki douleur étant que une femme étant que un être humain dans saleli humanisme franchement je vous dis parce que ngai bobi na chaîne auto lobelaka tout sauf rien oignon sur les news les actualités et ça message moko très fort oyaka nango awa to solo la together maman oyo na yebi été personnellement na yebi été ce qui na mona na page une fois à sala émission ya mingi ya politique afinga ka batu mingi surtout président ya mboka oyo président na biso Fachi Beton afinga ke mingi mama Denise koloba te so na moni mais na ba comment muto ko sala kofi atoko sala émission moko politique okoza na haine boy pone ozo finga mutu na moyo mojima on dira zala mbanda na yo afinga mingi mama Denise donc nazana mutu moko atala ke mingi mais natali na bité mais
oko sala analyse oko loba mais ko finga nete sala analyse na yo mais comme atina niveau ko finga boy bien te et lelo na lamuki na tongo na kutani na vidéo oyo na lobi te na ya nango vraiment to solo là na ba abonné intelligent et sage boyebi Nzambe aza architecte Nzambe mutu asala mutu abima na mokina volonté na ye azala te mais yo mutu oyo Nzambe asali yo osala mutu te mais ozofinga mutu oyo Nzambe akela frère Patrice boyebi très bien aza moyembi munene na mboka na biso pasteur lelo frère Patrice biso tokola toyoka bazemba frère Patrice tozobina ngo na ba église ba majorette ngai na bazaki no majorette na bando bini sape bana na banzembo frère Patrice asala banzembo ebele asala ebele ya Weranson. Mais comment maman oyo comment oza na humanisme te mama oyo ozana bana obota mwasi ya libala nanu frère Patrice aza mobali ya moto frère Patrice aza nanu mobali ya moto aza papa ya bato bomona bana frère Patrice wana baboga bomoni bana wana abimisa bana kitoko bingamba mibali amwasi ya motu aza mosali ya Nzambe oui oko loba ke no aza handicapé et tout mais quand même aza mobali ya motu yo soit disant oloba bémission politique soit disant oza po mama ngo na yebisa bino aza rapé na mobali na ye ba onyo ba finga ka ba konza mboka yo mimoni ke lobi ke no congolais bozana kibomoto te congolais bozana momo ko utiliser na français bato ba yebi français belé ko leka. Donc alinga faire voir bato ke ba congolais ba réfléchir bien te yenda zo réfléchir oh mais ma on a réflexion soit disant yo ndo muto réfléchir bien maman mais comment mobali ya mutu papa muto ko finge ke non aza aventurier azanga maboko aza muyibi bazoyiba bambongo ya mabonza bato ndenge aza wana azanga akata na maboko pourquoi azosala bato kaka ba miracle pourquoi yemoko akosala miracle te azongisa maboko omoni péché oyo eza impardonnable o mutu mona moi na commentaire alobi moza natanga pe quelques commentaires awa comme ça tout continuer parce que na moni on peut kana ba réseaux sociaux mama wana non qui passe boza na cha mususu un Congolais réfléchissaka te aza maboko te Jésus. Et ma finga te pour na ye. Pourquoi est-ce que yemo ko sali miracle pour na yemo côté? Donc ça veut dire asala ka miracle te azamuyibi. Et puis batou oyo neti ba frère Patrice ba koma ko so bino na ba sentiment. Pour e pas na bino ko koma ko so ba handicapé neti ba personne non valable, baza valable. Bandeko. Non qui passe hein. Non qui passe maintenant il y a bien quelques commentaires donc nazaki vraiment motema oyanga ezo saigner et sali passi abi azamuyibi oui na ebité et logo oyo frère Patrice asala je ne sais pas mais comment on a que non une maman ou azo loba soi-disant à réfléchir ça bien azo réfléchir bien mais azo finga mutu muyibi maboko azanga maboko bozela n'entend quelques commentaires parce que dans loba mingité non qui passi bino bato bo fingaka
bato bana ba défaut bo babota bana bizengi bato bazana ba défaut boyeba ke bino pe boza bato bobota makambo bofinga o ezongela bino ata bino te bano bokobota de génération en génération. Vous en attendez quelques commentaires, hein? Voilà. Tout le monde a commenté awa. Apôtre Paul avait une bosse. N'empêchez pas à ça là-bas miracle. Sans alongola oyo ya ye moko. Boyoki. Boyoki ne va répondre maman oyo. Moutalobi, moutoumso alobi, tu ne connais pas ni la sagesse ni la puissance de Dieu. Alors il a été mieux pour toi de se taire tout simplement. Maman oyo oza nabilake limabe. Donc, otuni frère Patrice question oyo moyibi atunaki Jésus-Christ de Nazareth sur la croix. Que soki oza mwana ya nzambe mibikisa obikisa pe biso. Laisse-moi te dire que okei très loin. O se moquer na nzambe. Okokutana na nzambe kaka na année oyo avant 2023 et si la nzambe akosila na yo. Tu vois que batu nyonso baza d'accord na maman ote soi-disant oza mayele très sage osara ba émission politique. Mosusu totanga commentaire mosusu, il doit y avoir quelqu'un derrière cette dame. On verra tout en RDC, vraiment tout. Soit mosusu abi soi-disant maman yo nde ozandoki. Luka vina yo e bonga tika ye afanda ozana bilakeli meti na descendance na yo de génération en génération. Makambo nga na ocholo baka yango. Zana tanga mususu okutu akomi yango na Swahili okutu afinge ndoki mama te wana otanga te bilobela mwanza otanga te. Madame, avec beaucoup d'humilité, je vous demande de vous calmer s'il vous plaît parce que la manière de Dieu de faire n'est pas la même avec celle des hommes. Vous pouvez imposer Dieu, il fait comme il veut. Et quand il veut personne peut le quand il veut personne peut le juger, donc tu dois avoir l'apaisement. Oyo vraiment oleka nzambe azomona peyo oyebite côté nini okokufa na famille na yo. Jésus cherche la visibilité. On est sur les commentaires nazoko tellement leki belé et leki belé batu nyonso bazo finga ye. Zelato sauté au bazo finga. Le mystère de Dieu ne peut à comparer que de Dieu. Zela. Le mystère de Dieu ne peut à comparer que Dieu te pardonne. Jésus. Maman ozana problème na ye tonini. Est-ce que alingaka abota mabongo tonini nzambe alimbisa yo. Donc voilà. Totanga commentaire ya suka parce que nabaki na ozwa bino temps ebelete yonde ozo réfléchir te. Il est né avec cette infirmité ya membre na ye na miso na yo ya buzoba omonike eza ndenge na ye. Eza nini oluki o séduire ye aboya yango apesi yo bilobela R10 assis alobeli bino ki buzoba pema pardon na lingala papa. Tu as des enfants, oui. Tu as des enfants. Tu as tes deux mains et tes deux jambes, gloire à Dieu. Mais un jour, tu peux te réveiller infirme. Banga nzambe. Ok, commentaire ya souka. Bon comprendre, ma commentaire le bien attention n'entendre ba faute be excuser parce que bino boza ba konzi ya komona ka place berera batu ezali. Congolais place muto sali défaut, des places oyakoya. Place muto sali faute erreur, des places congolais akoya au lieu encourager à corriger muto ko lukaka place babeza bolimbisanga soki natangi na ba erreur. Nakangi commentaire ya papa oya souka lobi maman, est-ce que donc gloire à Dieu, tu as tes deux mains et tes deux jambes. Mais un jour tu vas te retrouver, tu te réveilleras et tu vas te retrouver que tu n'as pas tes jambes ni tes mains.
Il y a d'autres personnes, azala abota mabongote, abota mana makolo na maboko. Et un jour, subitement, à la libo ya lamuki, à cet accident, à se retrouver makolo ezate maboko ezate. Oui, oui, ma défi nzambe te. Muto nzamba sali ko défier te. Bino bato boleka ka abota mwana kizengi. Azana mobile kizengi. Azali boko ekatana. Mes amours, toyebi te. Muto azana défaut évite. Il y a d'autres choses, d'autres péchés, ils sont impardonnables. Masumu mususu osali boye. Ba, eza lo opé s'offrande. Mutu o apesi 10 rand, na o apesi $100,000. Eza ndenge moko te. Il y a d'autres offrandes biloko musu ba acte musu to sala et toucha motema nzambe. Comme biloko aboye. Maman, tu sais combien de personnes oyo touché? Mitema batu oyo faire saigner. Soit disons yo zo réfléchir bien. Yo monaka makambo. Donc au moins ba jara ba maman oyo baza ba oba ba yebara obiso ba loba tolo ba jimania ana jimania qui connaît tout. Ya yebi nyonso, ya zama yele koleka nyonso, ba congolais mitu na bango esalaka bien te. Oh maman, est-ce que tu as des enfants? Ozana famille, ozana bana. Oh, moto asali eloko te. Afingi yo te eloko te. Soit disons zana maboko te po nzambe ye moko alinga zala bongo. Yo siko lingo zwa obotise maboko. Moto moko apesi exemple ya apôtre Paul. Apôtre Paul azaki na boss, azaki na konki. Mais abando ça la miracle. Yonga lingo tanga ba commentaire pour na zwa ba inspiration. Po bato komando bato yonga lobi ke non nazana nga mayele koleka bino nyonso te. Bato mayele bozali. Kolobaka ka liboso na bino o c'est une grâce que nzamba pesi biso ka to loba to développer mais bino nde bato mayele pe bofandi wana. Ba commentaire na bino nde pesa ka biso lisu ba inspiration. Tab exemple bato bazo pesa. Mutu muso lobi moyibi o atuna ki Yesu na croix. Que Yesu mibiki sa pe obiki sa biso. Bobi réponse à Yesu apesa ki maman ozana bana. Soki yo moni yango te ata bana oyo kobo. Yo kasi bana babota makabazanga maboko bazanga makolo. Nzambe aza ndenge nini? Nzamba yeba kite mwana moko aza bébé innocent. Abota mi likolo te, liboko te. Abota mi mutu ezo sala bien te. Nzamba yeba kate. Boyebi cause. Pona nini congolais? Mutu nyonso komi na réseaux sociaux. Mutu nyonso komi journaliste. Mutu nyonso komi analyste. Mutu nyonso qui connaît tout. Si kata ba YouTube a changé parce que donc mutu nyonso komi na chaîne à YouTube. Tout le monde est journaliste. Tout le monde a donneur des leçons. Donc au monde a nyonso na moko. Maman nangai. Ok, ça la émission politique, critiquer na yo politique, mais koko ta na vie privée à mutute. Muto ozo finga soi-disant, oza muto mayele, tu réfléchis. Oza muto moko oza très sage. Mais oza pena mobalite. Mais comment on touche personnalité muto, ko finga muto défaut na ça la critique, il y a musique, ça la critique à pasteur en général. Mais pourquoi kotanga comme frère Patrice? Est-ce kazana maboko ko boa kelanga bilakeli mabe maman nangai, maman. Ozana bana bano ba obota soko kebite au moni frère Patrice akobima na génération na yo so yo clôturer ko bota bana oya yo ba robota moko na bango bota frère Patrice comme so yo ka passe o maman frère Patrice ayo ka jour abota est-ce que c'est nzamba za la bongo est-ce que ça lisumu asenga nzamba za la bongo te gloire à Dieu. Obimana maboko na makolo. Mais pourquoi ko insulter bato mususu? Au lieu oyo kapasi. Yo bato bebo la mukaka bo YouTube na yo pour ba bloquer. Wona eza ba benga ngo eza fimbwa nzambe. Ola lo la muki bo kuta ola o sali o accident mo bo katani maboko na makolo. Ba biloko aboite. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. On y a saka na sa mokilo to futango maman je te dis to futa. O futango. Oh. Tala frère Patrice wana kolisi bana.
Nzamba yebeki ya bota mabongo apesi Maman Esther. Tala mwasi na Maman Esther, mwasi kitoko. Est-ce que yoko tele matana Maman Esther? Maman Esther wana otele manaye? Otele manaye te? Mwasi kitoko. Mais pourquoi lingi frère Patrice? Parce que mwasi o nzamba chaki na destiné à frère Patrice. Tala bana baboti. Oh. Ngoko na kanisa ke no finga frère Patrice azala maboko te aobala te obota te ye wana boti bana bingambe ba bogar. Peut-être pe bana oya yo ba kokana na bana frère Patrice te tala Maman Esther wana mwasi kitoko. Mais lingi mobala azala maboko te. Ah, ça fait mal, franchement. Ça fait mal. Merci, je suis à la fin. Nasa sur natike bien espace commentaire wana. Bo tcha, bo commenter, bo pesa ba point de vue na bino par rapport à réaction à maman oyo a longé na politique a commis donc yé pour na yazo encourager ba to ba sala ba chirurgie esthétique wana. Frère Patrice tellement azala ba maboko katana pourquoi ko sala miracle mais yasa maboko katana. Oh maman. Oh tout le monde ba pasteur mususu abota te mais aosambela bato baozo mabota abala te mais asambeli mutu abali. Ok, tout n'ensemble, mais pourquoi? Vraiment. Merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin. Je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Bibiche Momo officiel. Maman Zonga Mutu. Mon kilo est à mon tout se paye ici bas. Ma soumo to ça la